Mbote balingami. Bandeko constant na sala ba passer congolais au bazar en actualité. Toyebi se passer au balobela ka bango, hein? Ba batmo balinga buzz makasi. Et ba buzz ya buzoba. Bazé belé toyebi ba passer au balobela ka. Et tant balobela bango ils allaient jamais bien, ils allaient ka sala bêtise. Oka salaki buzoberi moko oyoka a donné route de deux prises dans l'islam. Oka bamara mususu c'est pratiquement impossible. Oka ngamunoko olobate parce que ça énerve et zangi ça vraiment kimia bane obolimbisa ngai. Ngana za mutema mokuse. Surtout que na congolaise. Toyebi biso so état civil ba congolais za motema mokuse. Dossier a passé à Marcelo. Avec Balthazar a eu au côté la passé à Marcelo. Pendant que baninga batu bazana passé na motema. Pour na vie à blanche. Et toyoki ba regret, toyoki ba le pourquoi, toyoki ba des fois surtout ceux qui mukili mobimba. Bo sentir penza que non monde des airs oninga na batu balingite batu basepete basiliki bible zo ba que les marais soient honorés de tous libala za yelo ko sengo yelengi mais libalo bandeko nanga bo constater ezaka ba regret ezaka ba plaire ezaka ba critique ezaka ka peut-être 2-3 personnes baza tout autour ya moi sina mobile ndeta muso bazo sepela misusu be ba jouer na mon hypocrisie mais la motema ba yebi ke fallait pas. Public mobimba batu nyonso ezaka pasi na motema siko papa biso chaso yo arova na eniete ayo côté la passer Marcelo pourquoi batu faut pas critiquer pourquoi batu faut pas loba moi sina kufi une année c'est normal azana raison abandi ba bilobe les angati na bible zo loba apôtre Paul a loba soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ. Muto abenga mosala nzambe face la digne modèle ya troupeau biso nyonso toyebi avec Balthazar o ba pesa kombo cha soyi tanga za ko pota tibola soyi na Nyarabuta il était marié divorcé en même temps et remarié déjà nanu raison et divorce c'est la flou. Ba dossier ya ko bima après que ça prophétie moko monter de toutes pièces parce que to ka ba masolo wana do ba kosela mama batu makambo baboya yi so ba ro bambo prophétie ya ko bamba po ni ozo ita otuna nzambe te parce que bino ne nzamba lobela kanon eza parmi ba église ba beta tolo ba onde bazana molimo nzamba lobaka fala otuna nzambe que ça solo moi c'est tricher ou bengana moi si pour soi-disant à ça les kobo bali moi si mususu bizarrement moi si otien na ndaku mais libando ko potasoi ba ko filmer yo o sabi kobo na kata mutuka et vous dites homme de Dieu na mona pe batna ba commentaire au fort respect wapi homme de Dieu ba o respecter et moi so ba ko potasoi moi si anani botaba soto eselema na bisiko ba ko benga église. Et bozo zela batu ba ko sambela nzambe na bisika wana bozo la batu ba bongo la mitema bozo la batu ba ko yoka maté na bino ah mais franchement je suis désolé nasa désolé pour na bato ba ya ko koma bikomela mwanza bikomela ntumba comme j'ai dit l'autre fois ezaka bozaka bino nyonso ndenge moko neti faut ko défendre mutu na yo to race na yo to bato bokota na mo ba loge moko et autres ou bien vous avez vraiment vrai envoûté à niveau degré 000. Moi, si je moi, si un serviteur de Dieu, ou azalaki comme ton frère, ou azalaki comme, je sais pas, collaborateur na yo, vous travaillez ici comme on ndekona okati na bonzambe. Azopesa ba prophétie église, ton frère, dans les seigneurs, à comment en même temps que les gars de quoi famille à Koufi et yo tikali moi si na réclamé ba bien mobile nae
pour yo pesa ba bien wana il faut la lai na forme nyonso na bureau na mutuka tout mona ba image sodomiser pota ba soyi baltariser et bima na public na miso abato Sonia Ndengwana. Et vous venez appeler ces gens serviteurs de Dieu. Je vais vous révéler une chose. Naoka batukoloba non. Mosa nzamba za mutu. Et ils ont ba faiblesse. Et ils ont ba erreur et komaka. Effectivement, mosa nzamba za mutu. Effectivement, mosa nzamba bronchaka. Effectivement, mosa nzamba za ba faiblesse. Faiblesse à mosa nzambe. Nzamba exposaka été. Parce qu'ils ont faiblesse. So bon mon nzamba comme à niveau ko exposer un soi-disant serviteur de Dieu, tout serviteur de Dieu, c'est nzamba si asandi. Et anetu mwana na ndako. Mama mo abela mwana mo yibi libanda zate. Ata mwana ngwaza suki ndengeni so bon moni parent. Akomi ko bimisa salita mwana libanda c'est que papa lembi mwana wana. Akokite. Asali nyonso abeti. A fouka misi, a pimeli biloko, a pinir na forme et tout. La famille, dans cette vidéo, moi, appelle-moi Kotaki et déranger qui je disais, Dieu n'expose pas ses serviteurs. Nzambe expose à basa l'inété. Pendant leur faiblesse, tout pe na moment ba faiblesse. Mosala nzambe otikela mosala nzambe. Na ba moment faiblesse na ye, na ba kokoya na ye, nzambe a protégera ye toujours. So bo moni, mosala ya nzambe. Akomi objet to pe sujet ba scandale. Ba scandale bende ya ba bosoto, ya ba mamobo ya mabeo. Bat boko supporter te komi libanda. Nzamba sanzaye. Nzamba sandiye. Abendi matoi na forme tout. Abeti na forme nyonso. Et comme ce moment humiliation. Kende. So se ressaisir. Ayambo la maboko. Mais généralement, mingi. So comme na ba niveau ana. Comment a passé? Pour moto azonga. Yango moni nzamba benga David l'homme selon son cœur. Et là, Absalom a sala papa nae. Ezaka maman na humiliance. Tina niveau. Bato ba kogi même pas au télé maliboso David balo baba on maudire David. Mais comme il avait l'esprit de Dieu. Ba serviteur ne bato ba ne ko accompagner balobi mais katuelo ko pa en pamboto bomai. Sinon botika. Peut-être que c'est l'Éternel. Ne mutatindia sala ngabo effectivement. Nzamba zana posa David et tant que David se ressaisissaki azongi gloire ezaki koleka Absalom akufaki nazolo bango mikolo nyonso awa que chers serviteurs de Dieu congolais tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ba moquerie ba insulte ba biloko abo ezalaka te ezalate na Bible ba apôtres et autres ba persécuta bango po banda kote ya Yesu et non po banda kolala basi ya bato. Et non pas maintenant bomisa batou. Et non pas maintenant sala ba scandale to ba maman mabe. Ouais ba no fixa komba nzambe to komba Yesu non. Bo sala persécuter pour na musala nzambe. Ba ko finga bino po bo sala nzambe. Et non pas bozo sala mabe. David a se ressaisi ça. Gloire ezala au-delà. Oh collègues ba réseaux sociaux et interpellations. Chers serviteurs, tu as son de ma voix. Peut-être mais en âme et conscience. Parce qu'on peut tromper tout le monde, mais pas sa conscience. Mais en âme et conscience, au yebiki, vie au vivre. Nzamba na katite. Tala. Oko sa moutonye sa conscience na rote. Quand aussi au tengami, tu n'es plus dans les vrais. À toi, ça ba mascarade, ba sembla. Au fond de toi, au yeba que non, ici, ça ne va pas, un souci. Nzamba zo interpeller ba serviteur de Dieu. Na pesa un message moko na liwa mama blanche na loba après liwa mama blanche nzamba ko exposer basel na nzambe na niveau osakanate bato bobinga basel na nzambe mais qui ne le sont pas
ba mamoro le gape ko salema ya soni ya mawa ya pasi ya mabe o ezala nanu te bato balandanga bayebi ba mawa ekolanda mais bato baosa basur d'oreille baza etali bango te bamona nano nde mokili yango ya bango malamu nzambe asunga bino bo comprendre nzambe ayebisi David après yo mwana osalomo moto akozwa bokonzi kita bokonzi so atamboli lokola yo te j'utiliserai les hommes comme des fouets. Les païens que vous voyez en train de vous insulter dans les réseaux sociaux kosala ba live koloba ba n'importe quoi baza ba fimbo nzamba ko beta bino bozongela nzambe ba mamba boezala te ba mamba ba sonia boezala te Bible so ba scandale oya même mwana mtozala sija scandale bozo pengwisa batu na ba biloko bozo sala mosala nzambe ba finga kaye ba pointake di doigt na mambo oyo ya lokuta oyo ya salite e nzambe a justifia kaye nzamba kanga batu minoko nzamba betaka batu parce que bosimbi mosali na ye mais ya lelo oyo bapesi mutu kombo tcha soyi parce que bamonaki achaki soyi bapesi mutu Balthazar parce que bamona se comportaki lokola Balthazar et Dieu fera quoi nzambe akosala eloko te nzambe akosala eloko te c'est ça ezosala pasi esa mawa comportement ya motindo boy nana oya osambela na ba église o bino boko kamba nana oya boche maboko a part peut-être ba envoûté o déjà bokambaka muto benda conscience ezo sala et oya osani na ba église ya ba malédiction ba ko ba déjà na mikumba ba ko bakisanga ba ekolo ba démon ba sakombe ya milimo mabe c'est triste et regrettable parce qu'on donne que ce qu'on a. Tant tozoloba boye et ça parce que ma commis zoloba ne prenez point part aux œuvres infructueuses du ténèbre et pas me condamner les nous condamnons le mal petola qui s'abatuke nous ne sommes pas appelés à ça lorsqu'on se dit serviteur de Dieu et ça boyete bato bazo koma ba n'importe quoi na ba commentaire bona ebité ko sambela ngona ba bible ngo bino botangaka na ko yeba nzambe na ba connaissance ngo bino bozana ngo je sais pas ya lolenge nkani muto asali scandale mambo bimi na poasa libanda mais bon mona muto en commentaire azolo ba non so mo sala nzambe mazanje mabe so bo libo reprocher fort luka en privé oh ba luka na privé mambo ya sali ya minene etumbi zamba mokili mo mbaba moni makamba soni ya mabe muto ba luka na privé za oyoyo au monito yoki likamone na mtope mbeba na privé okoluka na privé ke papa taba ebisingo che mwana batuzemi papa tala babengi nga pona likambo songolo pakala nga na ebisaka bino awa 2 ans passé nga babenga pona dossier mwana mambo mwana choisi pourquoi na lobango te parce que zé loko o na sikela oyoka makele na ngote liso na ngote na toile to nini na ko lobango ka tant mambo ba mambo a continuer na ezo pe en plaire tout ça na ene na bende mato ina pese conseil ke bilo on ko rattraper yo ozo sala nzambe eza malamu te c'est ça ce que bino bo opposer ba acte des apôtres sataniques diaboliques na miso abatu e batu ba lobate et bato na bino bo benga ba sala nzambe oh franchement qui mo sala nzambe beba repentez-vous eza jugement te eza reproche eza condamnation te ezali lilendisi bozongela nzambe pour tout ce qui vit de l'espérance Dieu est capable peu importe sonyo muto ayoki peu importe mabe wasali so reconnaître que non na fautaki batu bopesa wa témoin de Jimmy Swaggart paix à son âme il est mort rassasié des jours bandeko et bêtise atatana ningisa mokili mobimba batu baloba batu bafinga batu ba rejeta ye babwaka ye akoma solitaire alela église batu bakenda batu baloba mais na solitude atikala ye wana luki nzambe
nzamba restaura ye lelo akufa na témoignage bato bakobazwaka exemple ya makambo na ye mais so alobaki ke no après tout a continuer na ye na vie na ata mosu ndasi akufa kala autokufaka ya quelques semaines passées nda akufa kala non seulement nga akufa kala ministère na lingi ezwa so en vol te non seulement ça mambo ebele lingi ezala ya mabe communauté oyo ya papa na biso Chasse oyo eza parmi bacommunauté minene oyo impacta oyo toyoka basango me bota lelo ndekoma badivision ekota na mwana na yo mosusu wana tata wana oyo toyebi oyo alobaka mingi wana babebana bakabwana baexcommunia ye mpo na nini selon ye alobi ke non ntango ye azalaka na poison bazali ne na poso baboma ye mpo batikela na héritage église na ye neti bakokaki te baexcommunio ye achange mpe église kombo siko babiloko wana nyonso bato babeta maboko babiloko wana nyonso makambo normal makambo malamu makambo bien place bana na nzambe bavandi tala bokosaka bato bomesana kokosa bokosakanaka na bato bomesana kosakanela franchement nzambe okama nzambe asunga basali na ye yana oprofite na loba na mwana nzambe nzela ya molai peut-être se retrouver na babuzo bate na banini te kolinga pe koma te yeba ko recourir tout le temps na présence ya nzambe et éviter lisanga bakosangana tala ba mauvaise compagnie corrompake que Dieu nous aide. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite na luki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international pana yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo kanya wako kanino ya nzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi
suki na yo te ikole bandelo na yo abele nyotelo na yo ozali zambe ozali zambe ozali zambe mokote lokola yo zambe na ngoya olatike mo vandina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe pourquoi Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tu komine la santu, lise kwana yo tu komine balongi. zambe na ngoya olatike mo vandina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe pourquoi zambe na ngoya olatike mo vandina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe pourquoi Autrefois ngai nazalaki bizo ndoki ya kolia nga lolinga lingi, mais par son son na se métamorphosé osimi mosambo maladi na biso bolingo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki na mbala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu me so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus